Dite Tuluka. Yope cortège no bokomo boma ba Congolais. Congolais kufi na Massas. Congolais zo kufa na nzalo ki par bangote. Ba senyo futa ka bangote. Ba fonctionnaire o nata ya réside yo subino futa ka bangote. Lelo bokomo boma ba Congolais. Beta mutu lokwa moyibi boye. Talande bazo sala mutu. Pe policier bi wana ndeko na yo policier. Est-ce que député ko beta muninga na député bongo? 3 députés, 4 députés bako sangela muninga na bamo député bongo? Kabe ya senda bakangie batie na kati ya jiba bandi ko beta e. Bakie na e vers auditorat. À partir auditorat akufi kuna lobby na ba 19 heures akufi ko auditorat siko bazue bembe bakie na ngona mort ka kampoko. Na mecho e bembe sana mort ka kampoko. Ngana banga mutu te na mwana changu. Soki na lobby mabe, soki na lobby malamu, soki pe na fingi bino. Bola na ba vidéo na ngai. Na lobby kaka c'est vérité. Na lobby vérité. Na fingi mutu te, na koti na vie privée mutu te. Na lobby eza clair. Na niveau likolo lo eza te. Na zo kanga avec méchant. Na niveau likolo lo eza te pourquoi? Madame, to sengilio au démissionner. Au démissionner s'il vous plaît. Na sengi na bana kin bo fongola misu. Bo fongola misu po oyo ezamba liboso te. Mbote bandeko ya Gemidor TV. Et jami bino bipa Ignace Bozali. Bonjour, bonsoir. Lelo to na kanda makasi ya osakana te. Lelo na loba kinde na yeboye. Cette fois-ci faut monter pela kaka. Pour monter déjà ça kupela. Nanani mote peli premier ministre abomi mutu. Nanga zo boma mutu. Nanga zo boma population ebele na est. Mais awa pe susu na capitale Judith pe yeba comme ko boma. Ba roulage. Ne na kanda kusakana te ministre Simino Judith. To sengi na yo population démissionner. To sengi vraiment démissionner pour trop c'est trop. Ba ministre nyos tout ba lekaka na RDC na République démocratique du Congo, ba bomaka ba roulage, ba bomaka ba policier, ba bomaka non, ba ngo pa na bango loi na niveau na bango za raté. Na niveau likolo loi ezate. Nazo kanga avec méchant. Na niveau likolo lo ezate pourquoi? Tolandaka dernièrement cortège ya président de la République Fatih Beton a utaka nzela ya voyage a quitté l'aéroport ya nji batbayeko yambaye. Mais quand même a tutaka mutu cameraman moko bazaki na moto. Cortège tellement président quitté bazu mutu wana batie na cortège direct hôpital. Pourquoi numéro 1 na bino za azo la exemplaire ya ndenge ba vivre na bato? Mais bino bato tout besoin na sima na ye ko banda ministre gouverneur oye na se kota la police ba oye na ba député et l'autre côté c'est mina démissionnaire pour banda yo ya elo changement ça na raté dollar dikolo nyonso dikolo elo moto to mona ke oui to suis ministre moi en plus ya moi si première fois banda mokili ya Congo RDC Kinshasa banda to ministre moi si numéro 1 na problématique ezayo mais toujours moi na changement té au comme tu na niveau ya ko boma bato donc yo so boma na kin nanga so boma na kuna na est hein trop c'est trop ministre to sengo démissionner likambo ya banquête ko na to landa ba communiquer pesa mebela wa kota la police oye koto ya kosa mutamba donc ba communiquer wana kuteza pona ko finika ministre Judith. Madame to sengilio au démissionner s'il vous plaît. Na sengi na bana kin bo fongola misu po oyo ezamba liboso te ba député soit juste cynique ata tout ya ke aussi ba ministre pe osali eloko to loba
oyo loi et lobby était éliminé dans ma sens unique oyo mais yo ndimi ko ya sens unique police ayeba kité roulage ayeba kité ndeko na biso Kabeya ayeba kité ke o wana ya cortège Jésus ya cortège ministre ayo ko mona ngo tant que pembeni na ye embouteillage à Congo embouteillage à boulevard binomo botambola kansela na boyebi yango embouteillage wana neti bino na besoin na bino ka sens unique wana tant bozui bango ba luka ba fongola nzela ti ba pusanaka amoni oui cortège ya excellence Maman Judith Siminwa ba fongoli nzela ba lekisi yo donc yo sepela ite ndenge moi 10 minutes ou 5 minutes o esalama ki wana o sepela kite bokomi na bureau na yo suite no yo kozonga so na sima cortège no yo kozonga pona koboma oyo tindi olobino bozongela ebo la tseke ngande mutandeka kanga na mosi na mobilité bokende bo petaye pe major andimi po soda ndenga zawana ya saka na kotosa ordre pesa miboye tokei soki ndenge yo koteki na kati ya lupango na to na bureau na yo opesa ki ordre te bazongela roulage wana te ndeko Kabeya te mbepe major wana yakite yo ndo pesi ordre pesa mepana yo nde cortège selongo ezongeli ndeko Kabeya fiston senda ezongeli après ezongela tala ba vidéo ndenge zo tala ba vidéo bino mo tala bazo beta mutu lokwa moyibi boye tala ndenge bazo sala mutu pe police bi wana ndeko na yo police est-ce que député ko beta muninga na député bongo 3 députés 4 députés bako sangela muninga na ba mo député bongo ministre na ba ministre ya sebe intérieur bako sangela ministre moko bongo policier fongola mission moko bazo manipuler bino tina niveau oyo ozoka salaire en combien qu'on n'est pas madame Simino ozoka combien et pas madame Judith yo major poko matina niveau ya komema moninga ti abungisa liwa na yeboye tala ndenge bozo beta ye pe en plein public bolongo liena bilamba le na na kanda na bino vraiment na kanda na bi peuple fongola misu peuple lamuka bazo manipuler bino ti wapi tola na nu message ya ndeko oyo basalaka collègue basalaka na ndeko Kabeya fisto message oyo apesa ki ndenge switch yaki na ndenge basali ba manœuvre na ndenge lekeka na ndenge bazongaki tola nango après to songa merci même ministre abanda ko na sens unique to panzi nzela to lexi ko ministre aleki to monique dans 10 minutes suite à premier ministre zongi na major chef à sécurité premier ministre ayena ye herba ya kangi collègue na biso wana ya roulage Kabeya senda bakangi batie na kati ya jiba bandi ko beta bakie na vers auditorat à partir auditorat akufi kuna lobby na ba 19 heures akufeli ko auditorat siko bazue bembe bakie na ngona mort kaka mpoko na mitio ebembe sana mort kaka mpoko voilà boyoki ndeko za clair malgré na minute o tozo yebisa bino aza na problème bakomi ko menacer déjà tozu ba appel awa na quartier na ye tozu ba appel awa na famille na ye tozu ba appel awa ya mwasi na ye aza menacer mais biso ko lobi bo soki pe bo menacer sur policier oyo vraiment peuple ko telema peuple de aza ko telema to se que no démission na yo Judith démissionner excellence s'il vous plaît démissionner pour acte sali mobile ko sala moté mais yo mwasi o dimi sala acte boy cortège premier ministre après ko leka bozongi boko boma poto da boko boma bokata o abino nyama bolongole bilamba bo déshabiller bo betie ti makile comme ko bimé na zolo na munoko na matoi ndeko Kabeya pe a son âme
makile comme ko bima mutu yo major zo betailler est-ce que ba police nous bazana est-ce que baza batanga police vraiment ça muta tanga on va venir dans le clair est-ce que police tanga vraiment ba police to zo lelo bazo tia bango ba place on est-ce batanga police aza indiscipliné to atanga dès que batinde kendo sala boye hors de pesame zoa mutuana lalsende to ndomona kanya mabande ko sala akobeto fimbuana même à 20 et si la tikio soit tellement yaza policier akota na cachot na bango na police botindie à cette bas séjour na un mois 2 mois après bobimisi mais bino boko miti na niveau boyemba na bandi ko beta bokati bilaba donc ce peuple to congolais moko amiko bunda na policier na nzela akati eteni wane komi problème mais bino moko batu boyebi mibeko bozo salango na ndenge moko oyo na ebite ndenge bobomi bongo babakisi bino ba salaire combien ndenge bobomi ndeko senda bapesi bino prime ya combien talabana ne bango ye talabana bana bazana na âge mukie bana âge moko oyo toko donc ce de bito tila bango ba mandé ko yata mi balemi sato nde bano lobi ba sisa ba classe ba tanga ba université major yum to relier sa bango ozo charge ya bana wana moi si atika l'hiver policier ba manipuler rabino te ordre personne mais tel ça mon continent yo. Premier ministre, madame, tous soyez au tien na cacho. A compliqué bino. Linga kuto le momusa na be baba changer au place. Au foot ma réponse était hier a kuta ki au policier. Hein? Matriki no tango bimari ya zaki na ministre té. Après, il y a comme un ministre a ko manipuler bino. Policier zala mayele. Policier zala mayele, pourquoi pas boza mayele était ba policier. Puis pas ba policier boza mayele était. Pour ya mayele baza na yebi. Na otanga ba kombote po et ça la polémique était mais na yebi. Na ba o anga na yebi so ba tindi ba mo quelque part. Ba kenda ba yebi problème bataille na situation o ezalaki na niveau boulevard. Bino moko bomoni embouteillage. Bo sans cynique. Premier ministre. Ma benini ndeko fiston senda kabe ya sali bafongoli nzela oleki apo koleka otinda bato amakaki bino po bakontinue bazali na kati akoka komanke bino te ya boye tolanda lisusu deuxième message ya ndeko boketu ya yambo aleli alebi peuple fongola misu tolanda voice na ye ndenge asengi na population ndenge alobi na premier ministre fa démissionner biso toza sima donc population surtout toza sima ya liwa ya na donc premier ministre faut démissionner poste ne bongi suna yote tolama dite tuluka yo pe cortège no bokomo boma ba congolais kufi na masasi congolais zo kufa na nzala okipaka bango te ba seigneur futaka bango te ba fonctionnaire onata ya réside yo subino futaka bango te lelo bokomo boma ba congolais likola gloire likola faux gloire tata nzambe makambo ekosila mokolo nini hémorragie ya peuple congolais ekosila mokolo nini tokosisa makambo tolanda yango jidi te abomi moto. Merci bandeko bomoni message oyo tukopase biso moko toana ki à part ndeko na biso Israël Mutombo Okepa na Top Congo bat o na moni batikala na mboka ya koloba ba message to information ya bien bango wana kaka na biso
Gemidor TV. Bakanga biso to leba te bakanga biso to bima kaka. Po biso to bomaka te to lobaka. Oyo salama peto ke na justice na bino. Oh non, o mankaki, oh lobaki boye, oh boye, ça va. Bokanga ngai. Naza prêt boya bokanga. Judith Siminwa abomi mutu. Cortège na ye babomi mutu. Yako tout ate yako kende batiki ye alibozo kakuna bobeta nyama wana bazongi pe babete police moko be conscient ata major wana bakangi ye nana osenga na Costa Mutamba kangela kada ba police nyo so bazalaki na cortège il faut ko kanga bango ko arrêter bango malgré ezalaki numéro 1 na bango chef na bango azalaki wana chef na bango mota bando beta te ba beti bango nyonso plus de 9 personnes auto monde na ba vidéo wana to tchango pena bien pour ezo sala passe ya moto tchango mo vidéo wana to tchango mo un flou to tchango mo flou pour eza bien ezo sala vraiment motema passe. Donc, la bête mouti na niveau ya liwa. Collègue na yo, aujourd'hui taillé le l'étranger. Bati ni bino kuna na est combien de fois. Monsieur stoye bi ke balongo ba teni ba boaki. Monsieur pe ba comme na ngambo wana. Pourquoi peuple congolais to pourquoi la police na biso bozo so kama elete. Chaque pouvoir est à mboka oyo, chaque mandat est à mboka oyo. Babomaka ba policier, o ba beta ki policier Massas, o cortège boy kenda ki boy. Pourquoi tu n'as niveau wana? Pourquoi tu n'as niveau wana? Ya mwana omonike o nyoso zoli kana mboka o ba 25 na ba 25. Président de la République ana posa mboke kende liboso. Ana posa changement za. Ana posa ba malobo ya loba et réaliser mais ti lelo entourage wana pe batumabe baza batumoko tobenga bango ba deux fois ce que to lo babon entourage du président de la République ba deux fois baza koto beaucoup de réunions na 10 heures si ba bimara libande ba kotana ba cortège na bango message de komi koto nanga mususu wana tala to uti réunion tala boye na bité asobi no sala ba remarque so baza na mituka na bango ba cortège na bango ba uti présidence bolande na bango bien ba to wana ba defa na tanga ba koma na bango te mais ba ko donc ti fata samanda na e ba okanga ba misu ba okima bolande la ba to wana so kaka rien sili na présidence dès que ba continue na mituka na bango okomona téléphone maman na litoyi. Au moins, il y a des gens qui ya personnel, vous pensez que vous roulez, il y a que les balais maman. Là, on moins à rouler téléphone, banda wana, tala auto sur la boue, tala lobby boye, tala boye, bino qu'on fait bossa la boue, bossa na rapidité boue, bossa la boue. Bah des fois. Bon, qui m'a beaucoup? C'est nous noir, madame la Judith, démissionner, tout ça venait démissionner yo, au démissionner. Faut démissionner. Na comme peuple à l'aller. Bagarde. Il y a premier ministre. Bazo pour Mamoutou. Na boulevard. Na province té. Na plateau té. Na bas Congo té. Mais na boulevard. Na capitale. Mais. Peuple a tel na musika azotal. Ceux qui vont gagner. Ceux qui vont checker ma kelele. Tam suko bête ba ngaba bête belete alingwa ke sala prison na ya après si la bimi mais ba bête ba mo pe ba moni wi akomela la boni après ba jeu ba ke boake na la police la moni ka bo mo ye mutazo bima makila na zolo makila na matoi na misu donc aje pa à côté sur na kacha kacho police bo ma irete pour l'année. Il faut arrêter même place qui est dans la police wana. Yo muto yambaki chef de poste. Yo muto yambaki kawana.
au moins mutu ba yene bongo boya mo malgré ce qui major tona na za mo konzi na yo boya mutu boye na e kawe sana obete bo bandane na hôpital comme ça sur un traitement azana kakane to mona ga wi boche police azana na kakana ni to boche batuma bagarde mo bazana ba landele mais mawa to komi wapi pe to so kende wapi to sengi na président de la République vraiment madame la ministre Judith à cause de lettre ni à démission à cause de lettre démission pour ça passe comment on bana o mikemi balé ba orphelin o na na ko charge na bam to mo on a déjà ibelé ba avancer belé na Congo na biso bondimi engagement bondimi bo sali papier na zo charge na bango bo tant on sali kaka 2 3 pendant tam sous 6 mois les restes au bossa no ki fa na poto surtout awa manda pe etika na ba ne belé te pe Judith le soit démissionné ndenga so démissionné sera démissionné afana na Congo mbangu wapi naketa la bana na Bruxelles naketa la famille ko ke nini sur bela moi nana zo bana nana atangisa bana policier fongola misu batiki bana oyo ya collègue na yo ba orphelin le bébé ba osala yo le bébé ba osala mususu wana pourquoi pas bozo ça maïle te simi no mutapesa bino apesa bino nini apesa bino matricule Judith mutapesa bino matricule pour le boto c'est ti babu musali wa ya mako ya bino travailler bosala nae vraiment passe pe mawa peuple to seki bo fongola miso ce qui marche bon marché na seki na bana changu bana lema muamba lukunga bosala marche pona liwa ende kona bino tam susu ba police mingi to yebi baza ya mayele baza bazo ba pe bazali botikana na lo ba bon parce que na kanda yango bomu na to ka bona na kanda tina niveau haut police ana za na famille tam se mutaki ba koto ya ba mama na yekuna azara ba ndeko tam se atani saka pe ba ndeko na ba leki na mais lelo a bungisa molimo ne na cortège pe le gars qui nango mais bozongeli ordre pesami et pas première dame premier ministre pardon ordre pesami pourquoi moi quelques minutes tu en as ba bungisa ko na nzela passe pe mawa. Service d'information et de communication de la police nationale congolaise tient à fixer l'opinion publique par rapport aux informations en circulation sur les réseaux sociaux, informations faisant état du décès du brigadier de première classe Kabeya Senda Fiston de la police de circulation routière ville de Kinshasa. Les circonstances de la mort n'étant pas encore élucidées, la police nationale congolaise appelle la population à ne pas céder à la manipulation et à la désinformation, car la justice militaire est déjà saisie de ce dossier et les enquêtes sont en cours pour identifier et appréhender les auteurs de cet acte odieux pour qu'ils puissent répondre de leurs actes. Par ailleurs, la hiérarchie de la police nationale congolaise présente ses condoléances les plus attristées à toute la communauté policière en général et à la famille du policier défunt en particulier. Ainsi fait à Kinshasa le 30 mars 2025, signé le directeur chef service d'information et de communication de la police nationale congolaise, Mavungu Mangoma Julien, commissaire supérieur principal. Vraiment, bandeko, biso to lobaka mingi te, o amke to sale bino yango wana, vraiment peuple fongola miso. Peuple fongola miso. Ceux qui tozo la boy chaque année, même policier, même ba policier bino pe fongola miso. Bosala ka ba réunion na koma komona ba réunion bozo sa ba réunion. Mais ba réunion ko to kabine bimi na koto. Na mona ka ba garde républicain JR
ceux qui besoin un problème même dans nzela tant que ça sur les quatre problèmes raboué babeta kaete bazwa ka bango na malemba bazwa ba coach na kacha car yemba le ne na zaboye indelinga ake kuna coach prison a coach kasho na bamba kota kana kancha pendant tam 3 mois 2 mois et s'il va bimisier trace exacte mais pourquoi qu'un policier sur au moins le peuple à 4 boutons toi 4 la moto le moule wani ko makamusu mais binomoko bata ordre tala bozo sala bozo déshabiller moninga na bino en pleine ville vraiment passe pe mort merci na mon papa mon boss de Onzinga nzambe abatela biso ngada ana lobi na ngai okay ya ngana banga mutu te na mwana changu soki na lobi mabe soki na lobi malamu soki pe na fingi bino bolanda ba video na ngai na lobi kaka juste vérité na lobi vérité na fingi mutu te na koti na vie privée mutu te na lobi eza clair. Merci. Bye bye.